na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na mafuta na nga libila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati, naza na tomate mbuma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango te balandi émission Moseka Malewa moderne partout bisika bozali na Afrique, na Amérique, na Asie. Lelo na memeli bino elubu ya semeki zela ngai. Madesu ya semeki zela ngai eumelaka te na moto. Bolanda na bilili. Loko tokosala nango elubu lelo ya ngolo. Naza na madesu, naza na mungwa, naza na ndembi, naza na feuille, naza na muscade, naza na céleri, naza na poivron, naza na tomate mbuma, naza na pilipili, naza na ai, naza na matungulu, naza na tomate ya boîte, naza na huile na ngai, naza na mbisi na ngai kokauka mungusu yango. Natie madesu na nga na moto sikoyo nazotia mwa mungu. Mungwa nazotia feuille. Sima kotia feuille mpona tokisa yango na céleri. Natie céleri, natiki madesu na nge toka. Naotala siko madesu na nga so ebandi olemba. Naosala bepisi na nga po madesu na nge ebandi olemba. Sikoyo nazorape muscade na nga. Sikoyo nazokata matungulu. Namoni mafuta na nge ekandi.
sikoyo na nazobaola sauce na ngai etoka mwa makasi nsima kotoka nde natie na nzema naosangisa madesu na ngai na sauce na ngai naotiesala nsima ya kotia sauce na ngai nazelaki etoka nani mwa moke nsima ya kotoka mwa moke nazotia sikoyo mongusu na ngai na kati sikoyo namoni madesu na nga ebeli bandeko balandi émission na biso ekomi na suka lelo namemeli bino madesu ya semeki zela ngai na biso ekozala accompagné na fufu okoki kolia yango mpe na loso babengi yango semeki zela ngai mpona nini mpo ewumelaka te na moto émission na ngai ekomi na suka mbote mbala nsima Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!